Apareko et botami ndengeni. Apareko et botami awa na Belgique. Na oyo batu la Belgique balinga ki te ke Apareko on était séparés de groupes. Bamsusu balingi te ke toyo kangwanda bamsusu toyo kayete ngai na subir ba nini ba dégâts matériels que ngai jamais Apareko ni ngwanda bafuta nene ba dégâts matériels et c'est pas ça qui na kati parce que ngam na bandaki ko pesa sali na réunion ba kiti ko buka muto ko zakana na yebo na boye tout ça. Nous avons dit bon finalement toyo kaye to sali makasi ya biso nene groupe eleki makasi to ndimi to yambaye nene kwa toyebi ke ya azalaki mutu ya renseignement toyoka aye bisabiso makamoni me azali nango ya koloba alobi yango na ndenge pe a créé nene association na ye ya Apareko. Et puis groupe na biso misusu pe kutu bakotaki na kati ya neno wana bakei bakuti ke ça ne va pas makola kotambola pe ya azali mutu ayaki deuxième na position à deuxième wana aye akoti makola kotambola ya akoti azana but parce que moi je le vois neni ndenge na moneli depuis bandela ya azali mutu na azali profiteur ya kanisa ki soka koti na Apareko ngwanda azali na mbongo et que boena boye akozwa nene akoma na esika moko ya bien mais l'air akoti kuna azalaki dessus nene yango wana alongwaki na ye wana na kutani na makola kotambola il y a 2 ou 3 mois tokutani na tram boni makamba Congo et tout ça abani koyebisanga que non il faut to changer politique il faut to ndima botala e bona boye il faut to ndima oyo ezali kuna e bona boye et tout ça na mona ki mutoyo azali susu bien te na mona ki on dirait azako délirer makola kotambola azali na ye mutu moko azana profit azana profit azako luka oyo ya libumu na ye poto awa pasi eleki mutu na mutu azako linga nene abonga yango wana akoti na ye kote kuna basi basomba ye ezate ya lelonga na ava makambo ebimanga si na ye baki tozaki kosolola yango depuis kala makambo ya makolo ya kotambola il y a déjà quelques mois ndenge nene azako banda ko yebisa boye tobi oyo azo déliré ou bien azo loba makambo ya solo makola kotambola basi basomaki ye depuis kala l'air alongwaki na ye kutu na Apareko peut-être l'air kutu azaki na Apareko alongwe na ye alors pona ngwanda bandeko na ngai nene tolongola makola kotambola zana lokuta lokola basomaki ye ya koloba kaka tofinga ka ngwanda ebona boye ngwanda za mabe ngwanda za bona boye ngaza ngwandiste te mais bomuna ngande na kote la kangwanda parce que bato yo bazana pouvoir ba wande wana na ba kolabo batu ya PPRD baza kolinga bayeba ba combattant wana oyo baza kobunda il faut que ezang kwa ngwanda mutu atindi ba combattant basala boy nane eza lokuta ngwanda n'a jamais dit aux combattants bosala boy biso moko to salak makola kotambola aya awana ye Bisai tango tokangaki ambassade est-ce que ngwanda mutatindaki biso tango babiloko ebele to salaka est-ce que ngwanda mutatindaki biso kwa kende koloba violence wana ezali ngwanda mutaza kotinda ba combattant basala ok ezali lokuta moyibi azako kotaka et ce sont des paroles oye bimaka na batu oyo batu ya PPRD na batu ya pouvoir balingi batia que ngwanda mutu azako tindaka ba combattant ngwanda atindaka mutu te ngwanda na yebite soki ba oyo balobi ke ngwanda tinda bango babima ba koloba mais ngai ezaka ba idée ta mususu ya ngai ta musaba ninga ta mususu tozanga kati ya réunion tozako sala bo mais ngwanda to yebi ye te
alors makola kotambola azali na lokuta aza kokosela ngwanda makambo parce que ezali ndenge batu oyo ya pouvoir bakanisaka que dani ngwanda mutaza kotinda biso ba combattant baza kolukaka baye ba chef ya ba combattant azali nani. Alors leba kotia biso ba kopouser biso ngwanda e bona boye po biso toloba te oya biso eza ngwanda te oya biso ezali hotel. Bazoye bate ndenge nini ba combattant wana bazali ko fonctionner, il doit y avoir un chef qui finance, qui donne aux combattants de l'argent pour passer la kabamaka nyoso baza ko sala. Alors bande konanga to koya na piège te ya batu oyo bazali na kati ya pouvoir. Nene to diaboliser te to kota na. Merci maman Nabiso Likembe Olobi déjà au total 9 minutes. Merci to mekanan pe kolekana epa ndeko mususu to yokaye to leki epa ya kulutu Zambwana to yokayo pe Olandi maman Nabiso Likembe Olandi pasteur du peuple to banda kolia mwa ba 3 minutes pamba te toza ko kende na basuka émission na biso kulutu Zambwana to pesio maloba. Ya ndeko DSP na banza o chanja ki aiguillage to kota na rai mususu biso pe photo landaka kandenge olobeli o kota ibiso na sujet ya ndeko makolo kotambola asengi pardon na perte ya solo papa na biso sujet na biso ezali kaka wana esika oyo message ya makolo kotambola ndenge awuti koloba ya solo tokokende musika te kaka wana tozonga wana. Ouais, toza wana inde place poser biso question est-ce que balimbisa ye na pardon senyi ou comment nga réponse nga ezali oui kolimbisa muntu fo balimbisa ye toujours na tango senyi pardon kasi batu babosa na kate si c'est base ya kobosa na te ngelo baete batu bako garder ka record ya muntu comment à se comporter azali penani soki muntu to sito découvrir définition na ye alors stratégie asika il faut zoma biloko ezaka epa ya makolo kotambola te. Mais tout le monde a photo généralisée en Congolais. Nous sommes na été azana misala o ezalika ayeko senga pardon na ba action à sala 20 ans 30 ans 40 ans 5 ans 6 ans même un jour passé. Nous sommes policiers nous sommes tika tombe na maboko likolo soki maboko eza sale muta rejoindre mutande ngwana pona ngai to kolimbi se suka sengi pardon mais on ne va pas oublier à se dire bataboye faut que tabonka musika. Bon pona c'est tout ce que je vais dire. Nangana répondre ndeko odona ndeko dopé concernant ma commentaire banga batia na kombo nanga si ngwanda asoki nzanga mais ça c'est trop privé que na kokota yangote. Donc je vous remercie l'antenne. Merci kulutu na biso Zambwana Joachim Toleki et puis maman na biso Clarisse Akwala. Merci papa DSV. Na koloba bo. Tango moni stratégie ya makolo kotambola tango moni stratégie na ye et yali même stratégie oyo ngwanda yakaki nango ngwanda yakaki na stratégie ni stratégie ezalaki que nasalaki mabe na sengi mobimbisa maintenant pasteur makolo kotambola azali na kati ya pariko azali na même stratégie aye nango kaka na même stratégie bana que bo pardonner nga senga pardon bakuyela mais baba nanga DSV ni otuna ka mikolo nyoso ame makambo nini yango bako pardonner o biso to yebite mais c'est le moment arrivé papa nanga DSV ba questionnement yo zala kana ngo wana na kasi wa sikoyo internet ezali yako yaka na ye puisque akenaki na interview kuna na télé sud et puis ako le ba clairement akobanga na yete et puis azalaki soki deuxième personnalité na kati ya pariko. Donc ezali place ya monene oyo azalaki moto ako sous-estimer azali te yako yaka na ye gentiment akoyaka ko expliquer de A à Z ba détail avant nani moto apesa pardon parce que yako senga pardon na population na ba congolais moto atindaka ye na pariko non yimo moto akendaka na pariko mais non siko yako senga pardon mais apesa nani ba détail ya makambo oyo bango basalaki kuna puisque ya bien. Mais non, papa DSV, tant que vous posez une question que makambo yango nini obino ko sala ki détail yango tsali ndenge nini pona nini siko komo loba que Mobutu azalaki pe congolais pona nini akomo loba ngo sikoyo mais ezali na but stratégie ya ba politiciens ezalaka toujours na but
ezalaka politicien le barama pamba pamba te aya dévoiler que pamba pamba te ezalaka toujours dans sens ça peut être sens na likambo ya zo sala ndenga azali wana asa buki déjà pareko makolo esili ezali lokola mwasi ya musulman oya abuki DSK makolo DSK alingaki ko kena na élection abuki makolo donc c'est la même chose même stratégie oyo pasteur makolo kotambola asali na pareko esili déjà ata bato baye awa pona ko bakene non bako kotela bato ya pareko parce que bango bazali bato ya pareko il ne peut plus faire autrement mais moto ya komi ko cartonner awa ezali monsieur makolo kotambola bolinga te c'est il faut voir les choses en face pona nini bolingo ko mona vérité en face te papa na ngai oyebi pona nini ba Armand Tungulu wala bakufi mais vérité ko bima moto akufa kapamba te vérité komi ko bima na monoko ya pasteur ba koloko tambola bo sous-estimer yete bo finga yete bo respecter ya zali moto akoyaka bo tiki ya lobi etango ya kosanza makamonyo so ya zanango papa nanga soki yo osali su politique otuninga et moto azali la vérité moto akoya ko loba makamonyo so akoya ko dévoiler makamonyo so yewana c'est ça. Donc, non, ba combattant, ba lamuka, pour honorer Ngwanda. Mais c'est ça le coup. Est-ce que moto alamuka ka, moto alamusaka mo, ou bien jamais moto alamusaka mo? Sala. To banda ko kamata makamome. Nzambe moto alamusaka moto. Nzambe moto alamusi ba combattant. Ezali moto te. Okoki ko yebisanga que honorer Ngwanda moto ya ki na radio. Fana ko pesa information mais yo mutala musi moto te ezalaka moto mutala musaka moto te ezalaka nzambe mutala musaka moto boti kokosa boso kosi ba congolais mingi ba pasteur sikoyo pasteur makolo kotambola ako ya ko kwisa pareko ako kwisa na ba pasteur en même temps ako tozo lo ba pasteur ba ko lenga bokanga mana pasteur makolo kotambola bo mbuyoka makamona ni boyoka te na bina boti ka kufinga yi merci ba combattant ndenge bazali wana ba combattant nzambe mutala musi bango e molimo ezala ba combattant ezali molimo koloba te ko ezali ngwana wa mutala musi ba combattant mais donc bino boye ba combattant te botika makambo ba combattant tranquille na donc si maloba merci mama Nabiso Clarisse Kwala nabanzi honorer Ngwanda jamais atikala kolamusa ba combattant honorer Ngwanda apesaka be mission patriotique na kati na ba radio te honorer Ngwanda salaka ba débat na batu te atikala kolamusa jamais ba combattant soki lelo ba combattant nyoso naza kotia batu na défi soki ba bima tango honorer Ngwanda zalaki ata combattant moko azalaki te ba radio nyoso oya diaspora sans distinction ona lobaka ka radio lisolo non tous les radios oyo ebandaki koteya makambo ya mboka kolakisa mboka ndenge zali yango moni ba combattant à Londres babimaki ba combattant à Londres babimaki teke honorer Ngwanda ke na Londres non ezali ba radio na biso tango to bandi koteya ba peuple makambo ya mboka bande ko batolakisi ba image to bandi koteya bande ko ba saisir message wana nde ba combattant babimaki nde batu bakomi ko révolter pona makambo ya mboka a n'époque wana oyo honorer Ngwanda asalaki mwa tour na ye mpo ameka kosenga bolimbisi na banzi ba radio ezalaki mingi te mutu moko kutu ayebaki te mais biso na ba radio nyonso tu nde totelemaki mpona koloba makambo ya mboka yango moni ba combattant babimi partout na mokili oyo eza ba radio nyonso moyena tanga bakomba ba radio nyonso tout ezali ebele radio nyonso eza kaka radio lisolo te tous les radios. Alors honorer Ngwanda a telemisa batu te ke bakoma ba combattant atinda pe batu moko te nakati na diaspora na banzi na sika komona batu te bakeyo biso to za batu pariko non na banzi soki tolandi makambo ya mama na biso Clarisse Kwala alobi ba makambo eza très important na banzi soki tozwi pasteur makolo kotambola na kati na radio lisolo to meka kotuna ye mituna na banzi pe tango mususu tokobwaka livre oya honorer Ngwanda sala ou bien tokotanga lisusu ba site oyo ba kandidi okeke
bakomaka te na site ya Parico, soit ekozala makambo ya lukuta ou bien eza makambo moko fondé. Soki pe tolandi kaka makolo kotambola okoyoka pe tang mosusu Ambras Mokobe ezalaki nango tang mosusu makolo kotambola ba je na bango akosala na ba guerre dongo tang mosusu tokoya ko découvrir ba makambo ebele na banzi to mimona kaka makolo kotambola kaka bongo te. Peut-être makambo azali koloba oya kuti nango na kati na Parico akoki pe kozala na makambo ebele ya koloba na leka nanu pe papa na biso Odon Pambo na pesa ina no mwa 2 minutes na ye na simana meka ko beta tour lisusu na bandeko poto zo kende molo eboto papa Odon Pambo eboto desfe bravo maman kwa la félicitations maman nanga na réflexion o penda yo sali desve omoni makambo eza lokola mobali abali mwasi anasalaka pipi na mbeto bavanda bata ebele moko baye kokabwana mobali ake koloba na bato ake koloba ke non mwasi nanga wana alaki ndoki sikoyo mwasi azobanga kosala réplique pa mobali parce que biso asali réplique mobali akoloba secret penda we esimba tala makamba dongo esalama mbongo eliama boyebi yango très bien. Au moins, si vous touchez pasteur, akobimisa ba secret mususu so bakabola ki bien te akoloba yango. Siko na ndenga stratégie bakolinga ba affronter yeti. Desive ngai na approche yo. Et lelo oyo na sali susu proche yo te na komi musika, ça veut dire que na koyi ko yeba yo bien te. C'est ça le problème on tende to lo banaka te ya émission yangwana. Donc ça dit que to lingi to lo ba ke pasteur makolo kotambola to tchai kate aza eloko te na kata Parico. Non. Mais moi comme toujours solo là. Makolo kotambola deuxième personne te na kata Parico. Buno bani kaza mutu moko pamba soki ndenge nini. Tala idéologie tout tango salamaka. Ba sosiaka bato o bazali ba tête na kata eloko wana. Il est parmi ces gens-là. Ah mutu te ke yo ko négliger te. To ko za biso na kata conférence wa. Mutu aleki mutu wana mutu akoki koleka mutu wana na valeur na Parico na conférence de toi webiso so azati et niko baketango mutu azati awa yende mutu akoloba makambo mususu oya yebi o batu mususu ali ato yebite to sakana tina makambo ya mutu azoloba bien azoloba peke bien ke noto saki mama mabe tala ngai na omona ngutu ya danger soki to affronter ye obini yaka na plateau et ko boma susu a Parico très bien pour na niveau ndenge sande aboye a Parico za ko ninga na lokana ti mesa balongo lokolo moko bo simba ngo so botiki en bolembi biloko chai na mesa okweya ngam na isi bino et soki bolendi li pasteur aloba pena makambo dedans mais esiliti a repanza même lit c'est ça parce que nera ba tu disais comme déjà à côté les mabazo comprendre tout qu'est-ce qui ne va pas alors ngana loba na mutu moto solara na imta Parico na sitala bomoni Saddam Hussein taba kanga kai andima te dans un nombre de plaintes à Zwaka wana tia ki na babaki ko pendre to lo barate ke asala elo côté nakata politique yo côté obimisa et sauf bomata mutu mongote mais histoire to abana mikete to ke do baba histoire na ngai leo na olinga to beta ba masula ba papa ngwanda wana te ke lobi akoki ko gouverner sous Congo biloko Congo la comme dans désespoir. Merci et papa na biso Odon Pambo tokozonga lisusu na yo mpamba te pona kosilisa masolo na biso vraiment to komi na suka toleka na bandeko 2 minutes to okeye pa mama na biso Likembe to pesi 2 minutes pamba te na 20h juste to koyeba ko libérer moi antenne na biso mama Likembe to pesi to bonzi motuna siko to komi na motuna to ignorer makolo kotambola ou bien to bengisa ye aya kopanza makita eboto mama na biso Likembe soko zali koyoka biso 2 minutes tozali kokende tomoni mama na biso Likembe azali te na nzela ya singa toleki epa ya pasteur du peuple to pesi 2 minutes toza koyoka yo soki bapesi maloba zwaka mama na biso mpamba te eboto topesi yo 2 minutes na yo po o lobela biso makambu liloba na yo ya suka plutôt. Enfin, le mieux, bandeko nangai, ce serait ya kobenga makolo ya kotambola na kati ya émission. Parce que na kati ya émission, 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 na kati ya émission
aya ko expliquer le pourquoi asali likambo ya modèle oyo boye. Mais ngai nakikoloba boye ya koloba que nani makola kotambola azana raison, azana makambo mingi ya koloba et tout ça, wana nyonso ezali faux. Il faut pas couper ça ye nini ba raison ya lokuta. Makola kotambola azali moto oyo ye alingi mbongo, esika mbongo ezalaki te, yango wana akei na ye kote ya Kabila akota. Merci. Merci Maman Nabiso Likembe, vraiment merci na 2 minutes na yo toko meka ko développer masolo oyo lelo bande ko bele ko benga kaka na tangu émission vraiment bolimbisi to lekana nano epai ya pasteur du peuple to pesa eli susu moi 2 minutes na ye pambate to komi vraiment na suka ya masolo na biso. Merci Papa Diana, mais ngana za déçu quand même. Naza déçu parce que quelque part bopesi makolo tambola raison sikoyo. Papa Nabiso yo olobi topesi makolo tambola raison. Topesi makolo tambola jamais raison pambate akei na kan mususu. Akei na kan mususu topesi raison te azali na tort. Mais d'autre part tokoki koloba peke makolo kotambola pe soki to bengisie ndenge nini yo poni kawana abongo lelo soki pasteur Shabani lelo makolo kotambola lobike na poni kawana parce que Honoré Ngwanda bana ko zwa mbongo ya Kabila bandakala to bana osala partage mabe yo koyeba ndenge ni siko wana ko pesa makolo kotambola faute bio ko pesa bango mibale faute d'où il faut yeba vérité na yebite yo zana mwasi na ndaku okuti ye kati na chambre hotel bras dessous yo koloba nini ono to bengisa ye nanu to tuna ye akendeki kosala nini kuna non c'est clair et net tala mama mususu na lobiki tozana kati ya politique c'est vrai mais ndeko oya koti ameka ko kanga micro na ye ndeko oya koti kanga micro vraiment tozali sous na minute mingi ko perdre te tango to bandaka émission sengeli bokotaka avant pambate émission mususu na sima. Merci. Maman Akwala alobi tozo la politique, c'est vrai politique ezali politique à niveau ya likolo parce que mboka eza vraiment na semi. Alors soki nous avons découvert que azali traite eza c'est là où batu balekaka pona ko terminer likambo na ye mais eza te que sikoyo boki ne ko soit mutu po banda ko matisa soki nini non, il n'a jamais été la deuxième personnalité ya Pareko, même pas la troisième, même pas la quatrième. Donc le système est beaucoup de la quatrième site Pareko beaucoup mona ba mikosi depuis Pareko moi bandaka. Merci. Alors, et Papa Nabiso pasteur du peuple nabanzi lobby mokolo mo vendredi tokozala na bino na mwa ngonga mwa mingi tokobandela toujours na thème OP na deuxième sujet na biso o lobby tokoloba pe à propos ya Mwanda Ntsemi azali na droit ya kosenga ba peuple congolais pardon na eloko ya sali wana ezali kaka mwa flash mais lobby tokobeta ngo vraiment na ngonga 18h bobo mesenu Mwanda Ntsemi il faut asenga ba congolais pardon wana ekozala émission na biso ya lobby oyo toko pasola lisusu mpoke na ndenge makambo ezali koleka na mboka toleki pa ya papa na biso Jean-Claude topesi kaka 2 minutes okoteli biso sikoyo vraiment chrono na biso a marche eboto. Merci beaucoup Diana, papa Diana DSV, merci na pesi bande kombote na ngai kaka ngape na tuna question papa Diana likolo ya makolo kotambola ngai pe naza étonné ndenge pasteur du peuple azoloba ou topesi un peu valeur mingi mais ceux qui t'ont surtout informé te interview ya messe makolo kotambola eza eloko moko pesi désavantage na biso pour interview wana à l'intégralité balakisa na naza komi tuna pourquoi ba kodango importance ndenge wana et puis makolo kotambola na niveau pesa ya opposition ayebanité mais balakisi intégralité ya interview na RTNC na ngina tuna ba motivation nini ya lobeli yango en tout cas to répondre na ba question na motivation nini esali ka loba makambo wana ezaka po amoni mabe na kati ya Pareko to ezala ba raison mususu alors étant que homme de Dieu na zomi tuna ba motivation na ezali amour azana ngo envers peuple ya Congo to azala ba motivation mususu alors to zwa kaka te que po lobi ndeza malamu mais total ba motivation na ye to poto soki tozana problème na Pareko
ndeza que il faut to encourager makolo kotambola. Je crois que ça la motivation moko il faut bato yo penza bazala bososo basosola. Pasteur du peuple en tout cas nandima bina yo to ko pese valeur te o tozo pesa. Merci Diana pona 2 minutes au pesa kinga. Merci. Ya solo oza vraiment mon sal nanzambe pambate o respecter vraiment 2 minutes na yo. Mutu moko apesi makolo kotambola valeur te azali mutu oyo pine na ye ezali kozela. Na banzi soki makolo kotambola pine na ye ezali honore ngwanda pe pine na ye kozala parce que va vérité nano toyoki yango te soki mbongo ba weleli yango batu il faut bakoma lolenge wana toleki epa ya kulutu na biso zambo na Joachim to peso susu 2 minutes mpamba te zala vraiment mukuse mpongongo na biso ebelemi. Ya ndeko DSV bambula nyonso je ne sais pas papa makolo kotambola soka zalaki wapi po vraiment abimisa tête nekaka à 6 mois ya pouvoir oyo ezana o kende donc vraiment c'est naïbité quel genre d'intelligence oyo parce que kazani kana 6 mois ya ko vivre na ba makambo ya uti ko bimisa awa lelo tozana jour indépendance le 30 juin place na oya moneki ba congolais bazo fêter vraiment fête indépendance to chacha na kineza ko bouger na ba biso. Donc à vous l'antenne. Merci. Nabanzi le 30 juin lelo bomoni ke na radio Lisolo tolobeli angote parce que to kontaka journée wana teke tozali toujours sous la colonisation yaba impérialiste. Yango moni tolobeli angote to kipe angopete. Bato bako fete ba fete na batu na bango. To le kanalissu epe mama na biso Clarisse Akwala 2 minutes na yo mpamba te to eba ko kanga bisaka na biso. Merci. Merci papa nanga. Okatanga so 2 minutes ekuti. Merci. Est-ce que Zalina motomoko awaboye oyo ako tombola bakoloko tambola. Télé Sud ezali kuna. Pasteur bakoloko tambola ba invité na Télé Sud. Mais à lobi makam. Mais pas na ni bato ya pareko ba okena na Télé Sud te. Ba kena ko contredire ba ko loba ko to ko matisai. Na lobi bien que motona mutaza na réflexion na yi. Soit qui ba congolais ba lingi vérité. Papa makoloko tambola azali wana Skype ezali et loko ya nini ezali pa na ba poser ba question comme que non boko matisa ye mais pas na nini boko bang boko na Télé Sud kuna boko na ko loba boko na ko contredire ye puisque comme etumba moto ayi ko kwesa bino ezali makoloko tambola asa lobi makambo kuna asa ko isi apariko maintenant sikoyo papa DSV yo za na ba question ebele mais benga papa makoloko tambola tuna ye makambo ya ko bimisa ba secret nyoso puisque il a fait ezali yo moto yebisa ki ete asalango. Voilà, mais ça c'est quelle façon de réfléchir ça? Et puis, pas de comprendre que non, bah combattant, papa m'gwana m'dala musibabu. Mais on déconne Internet est allié à Wabo, YouTube est allié à Wabo. Toujours moi na makamonyo sur live. Mais comment ko kamata makambo ya soki modalobi makamonaye na makambo ba combattant ba kosala. Pona nini zana ba conflit andenge wana? Non. Tozo matisa moto moko te awa to lingide ko yeba de vérité papa makoloko tambola po anini a changer position. Maintenant il faut le savoir. Akokoi ça na ba pasteur, c'est ça le problème. Merci maman Nabiso akokoi ça ba pasteur ndenge kaka ozalaka toyiba maloba. Tokeye papa Nabiso odom pambu li juste pesa 2 minutes na yeso ka lekisi toyiba maloba e boto. Merci DSV. Ngana ko mitu na ba question. Pourquoi tozo banga ko yambaye? Télé Sud s'est propagé sangwana na monde batu batali yango na basite na biso mso bache yango ba ekei déjà bon memaye boyeba eloko nini soki mutu ayibi na raison azala jitalala soki ya lobi makamune akosi apareko ko zasko opposition ya ko contredire avec ba preuve eloko oyo ye akosi siko tanto bika ke to yambe to yoka enano ba agitation commis déjà bozo pesa nana pesi raison. Est-ce que Mouto peut aller contre les Congolais, va couper ses raisons? Non. Mais dans mon niveau, comme linga, tala, bozoyer des civils, makamango, ose bomba ke ko bima. Bozoyer boyani na radio, to ko tourner ba question, bo tiki ta 30 minutes na a se défouler. To yo kainanu parce que avant dakana bango, alia kana bango, ba considérer kaye, ba kabola ba stratégie, ayebi ya mingi na kata pareko. To tika ko sa ba illusion. Makambo to loba tato to yebi yango te na kati toko yoka kaye soki baliaka mbongo adongo toko yoka yango soki ba preuve ezali akobimisa soki apare ko ba preuve na mon côté na bango ezali bakobimisa avant ya ko condamner mutu DSV ba chaye même singa na kingo ba bomaye ba yoka ka mutu wana déjà trahir asa traître to ndimi yango mais il faut to yoka enanu avant to condamner penza na sens ya bien
Ponga ko condamné ka aboité en 100%, na yoki te na condamné à 55% parce qu'a trahi ba congolais. Mais au ce tikali wana il faut ngai pe na yokaye, ba makamni ba salaki, pardon il y a Sengi Kabila, ba salaki ba stratégie nini, et ala ki pona nini et alembi pona nini. C'est ça le problème. Et boto décider makambo eko suka wate. Pasteur Odo makambo eko suka wate. Na bansi bande ko nyos o balandi biso lelo. Makambo eko suka wate. Soki honore ngwanda moni ke makambo nani azali koloba. Tozalaka kaka te ke momemi maki abundaka te. Omoni ba proverbe wana ebebisi pe ba politicien congolais momemi maki abundaka te on ne répond un imbécile par un grand silence yango wana. Non. Boko répondre ezali makambu ya mboka honore ngwanda ako répondre ezali te na ba fichier na ya chaka 10 minutes 15 minutes alobi muke batu batikala kosa débat. Radio Lisolo sans tricage biso totuna kamituna totuni ye ezate ke au moins 15 minutes boye batu bakomi kosala débat nango non batu paricole faut ba se défendre sinon te biso ndeko nyosa kozala na numéro ya téléphone ya makolo kotambola to contact na ye apesa na kati na Radio Lisolo to kozwa ye pe to kotuna ye mituna eleki ndenge nini bango kuna est-ce que likelemba basalaki tour ya makolo kotambola ale honore ngwanda pesi ye ou bien pesi ye te yango changer quand alobi ke non ngai na ke ko lia ngai moko parce que yo oya yozwaka opesaka ngai te ba vérité ezali molili ezali malgré à trahir peuple congolais mais tozali na posa na ye aloba ba journaliste à Télé Sud ba ebi makambo na biso te ba ya na kati na Radio Lisolo mituna ya kafu ezali mpe akosanza esika au peuple congolais akoyeba ba vérité mutako kosa moninga azali te biso nyonso bana 1900 bana 2000 baz kokisi déjà mbula muke na banzi bandeko tokomi na suka émission na biso bandeko ebele bazali ko benga bandeko lobi nde tokutani na bino na ngonga lisusu ya 18h na masolo ya se ya nzete nde tokoyeba ko continuer masolo ya mpokwa mwalelo na thème na biso ya lobi lisusu ne mwanda ntemi asengaki mbongo appel de fonds na kati na diaspora bapesaki ye te. Alors ale mopanzi na ye akei kote ya Vital Kamerhe mpe na makolo kotambola lobi ekozala opesi mbwa ko pakatambango mpe ko boya bato abundu dia Congo toujours na liboso mpe tokotia bino ezali obele mbela on apesi commandant de la cause nationale DSV Diana sur le foot de vous pertale na pesi le commandant Ibu na Switzerland Veron Malumba bambote Charlie Kachila mwana fumu kimbangu vraiment ezalaki wa bino DSV Diana sur le foot de vous pertale motema na ngai mère Solange J d'Orange merci na bampe manios dupe na moi bilei mpe moi emeleli ya bien pour pesa moi ba vivacité moi ba nkunduringo Ekobe balobi na 18h Boyande Beledi